pasi pe mawa makambo ya pasi makambo ya mawa makambo ya kosala pasi mingi na motema bandeko nanga kindoki bandeko nanga nde likambo kindoki nzambe na bomoi comédienne Priska Kanushipi ezosala ka pasi pe mawa bandeko nanga kolala kolamuka na ba dossier ya somo kolala kolamuka na ya kokamwa kolala kolamuka na ya kobangisa kolala kolamuka na makambo sur makambo kande bayebisaka biso tambola na yo mokili bandeko nanga omona makambo tambola mokili la famille omona ya pasi tambola mokili omona ya somo tambola mokili bandeko nanga oyoka esengo oyoka kande balobaka je m'excuse ya pasi pe mawa na système moko ya somo lelo toyeli bino lisusu Priska Kanushipi na bandi ebela bato toyebi comédien na biso na kombo ya Priska ajouaka na ye partout Priska azalaka problématique te Priska azalaka te keno ngana mutuki ngandi esimbaka te ngana mutuki ngandi esimbaka te ye azalaka na ye partout place nyonso baobenga ye ajouaka na ye na ndenge moko ya malamu mais lelo awa toyeli bino sango moko eza ya bien te eza sango moko ezosala pasi mingi makasi na motema ba joyeux anniversaire nanu na ba nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo kande na lobaka nga moko ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli ebele ya batu tobotama na bango jour moko basi bakufa batu mosusu bandeko nanga ane moko bakufa mais soki yo ti lelo ozali lelo mukolo na yo ozo célébrer anniversaire ezalaka toujours ya motu ya bandeko nanga kokumisaka nzambe pe de l'autre côté ko célébraka pe na ndenge pe na système moko ya malamu yango Étoiline Ines TV na équipe na ye mobimba baye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo en tout cas joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu mingi makasi ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bazolela ba o nyonso bazana se bazana itoko bazana coin bazolela mobali na ya kufi mwasi na ya kufi papa kufi to mama kufi noko koko tata mwasi mama leki papa kulutu en tout cas Étoiline Ines TV na équipe na ye mobimba toujours et encore baye ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso éprouvé kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi ba courage na bandeko o nyonso bazoleka to baolekisa ba moment moko très difficile je sais que mosusu dans la vie tomituna kamituna et Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba à crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko ya goût na système moko ya bio na système moko ya kitoko la famille bamapango ya koteka yango wana toteka bamapango na $750 ya pamba y compris les documents. Tant que l'obaka y compris les documents, la famille mikanda nyonso eza na kati sombaka lupango et ça la kasoni les jours muto akufi ozakaka na lupango oza locataire talaka bakolo lupango ndenge bazalaka soki locataire na ya kufi ndenge bakendaka na matanga wana
esalaka soni ya makasi. Bamapango ye na moins cher 750 dollars ya pamba. Oyebi ke oza na mwa bisika na yo pe ya kovanda, bisika na yo pe ya kovandisa bana na yo ezalaka toujours malamu pe ya motu ya penza mingi makasi. Voilà. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bande konanga na dossier ya Priska Kanushipi. Nini ezoleka makambo nini esali ke noto ya kobeta masolo lelo bandeko nanga. En tout cas ezaka pasi pe mawa, ezaka pasi lelo toye na bablo mosusu kande boyebi chez Étoile Inès TV ba preuve ezalaka. Donc biso tolobaka makambo nyonso à l'appui, avec appui la famille kandenge boyebi. Donc makambo ya somo eza awa, makambo, je dis bien makambo ya somo la famille eza awa, tambola mokili omona makambo. Avant na ya kokota na muzindo ya makambo na biso kande tobeta lisolo ya Priska Kanushipi ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible, je m'excuse. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi. Na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker. Simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système okagu na système okabio na système okitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba mwana. Gavker azawana azosunga kabandeko nyonso o bazana problème ya santé. Ozana problème ya hémorroïde interne tope externe. Otalibumu o esilaka te. Ozana problème ya tension, sukali, AVC, obésité. Ozana problème ya estomac etungisaka yo. Benga Gavker na lombangu bandeko nanga. O nyonso etani makambo ya santé ya nzoto na yo. O nyonso umonike na nzoto na yo ozo se sentir bien te. Benga Gavker aya kosunga yo na kitoko nyonso. Ba papa ba mama oboti mwana ti mwana 5 ans mwana azwa kolobaka te. Benga Gavker. Gavker azawana azosungaka na bakawana makasi. O nyonso tali mabota ya ba mama. Mama kandenge zalaka. O ba trompe eza bouché. O ba matrice na yo ekomi malili. Moyen ozwa zemi ezate. Benga Gavker na lombango. Kandenge zalaka ndenge tokendaka na fin du mois biso ba mama mwa makila ebimaka. Omoni ya yo ezobimaka pendant 10 jours, pendant 7 jours. Benga Gavker na lombango aya kosunga yo. Oza la problème ya miyom. Benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko. Côté ya ba papa kandenge zalaka.
ezalaka papa de ton côté omonike okomi kosala lisusu makambo te ndenge esengeli osala papa okomi kolemba mama akomi koyima kibo papa ezosala lisusu bien te to kibo papa ekomi kotelema lisusu bien te benga Gafker na lombangu asunga yo na système moko kaka ya toko kasi voilà bandeko nanga lelo toye na affaire ya Priska Kanushipi bandeko nanga awa dossier ezali dossier ya mukete mais dossier ya munene avant na loba bandeko nanga na otiela bino audio boyoka affaire kindoki ya Priska Kanushipi boyoka bino moko ka ndenge ezalaka na boyi nanga kotia ba commentaire ebele te ke ezala o mama etwali muto lobaki ngana lobaki na ngate eza na prophète moko azoya na ba prophétie pour na ba comédien yango na otiela bino nanu prophétie ya Priska et après to ozonga pour na osala ba analyse na biso toyoka nanu prophétie et on se retrouve juste après eza na mwana mwasi moko mone Fatou Kayembe Fatou Kayembe voilà azana sorcellerie na kangaki pe dernier mao ana so azana maboki ayisinga azana maboki po ngaso na kangiyo tema opesi kombo tema na yebio te na webso pesa ko mona TikTok ayisinga ko mona izaka Fatou Kayembe na kina beti na TikTok na moni na l'extérieur iza yo okay voilà yango mona ozo pesa bino ko mona bon Fatou Kayembe ana sorcellerie neto ezana mwana maboki ko mona Priska bato batola bango boki kombo Priska na ebelongi nete pote mazaki na yosa nani o ngako mona Priska nani o Priska ko mona nga Priska so utalika na nini Priska théâtre congolais isa Priska ngabi na ke tala ngana ke luka na théâtre nzoka bano isa ngena ke na TikTok na tala na beta Priska théâtre congolais te ma vitesse na kipe kuti na ki una to na TikTok te mais na enregistré donc Priska ko mona Priska azala sorcellerie nakangi mwasi moko lobby et avant-hier mwasi moko lobby na France tango nakangi ye natuni yo zanani apesinga komo moabi komo neza Muluba Delix ngai Muluba Delix OR babenga Muluba Delix OR ozandeni ona za monzo to bona mo munene ngabi na TikTok komo neza ni komo na ngwana ka Muluba Delix na kina TikTok na beti boy na moni compte mo TikTok ezana belongi fixité ondeza le mo polémique ngabi mena mo nelonga mutu mo ta yolo bisa munene siko na mo na ba onzeza ba video sangana so Muluba Delix na tuni komo na ale na bwakile moto ngabi na zo na détruire na tango sa ba zobati na bo fe moto zo moto ale komo biso komo o zana loba komo na ba benga la marraine ya tatou la marraine tatou so la marraine ozana sorcellerie nakanga kyo ozana sorcellerie na mobali na yazana sorcellerie mobali ne komone suki José elo moni wa José voilà elo moni wana bana sorcellerie na tuni oloka kande na communauté so boti ka attention ko ne ba loka bino so place ngena loba yango alobi nanga to sisaka énergie ya ba congolais ngai bo sisaka énergie ba congolais na ndenge nini alobi to luka biso to luka erinyo so to za liboso na bango tango to za liboso na to tango to zo tana bango to zo énergie na bango spirituellement to yiba énergie na bango do énergie to vivre nango biso bandoki eza énergie na bango bango yeba kati donc tine to zo bina to zo créer ba activité pour to za liboso na bango eza to yiba bango ba énergie wana la marem to ebisinga bongo na tunyo boloka bana nyatangena bakobo bakarine na batunyo so bazali bali boso ebele belanga binana bezo yoka bango te wana na ibongo déjà voilà ozolana donc la marraine à la sorcière yes à la sorcière c'est la marraine voilà alors après alinga ko sango Muluba Delix ngabi elongi mutu yo biso munene na mona mutu munene tena konto ya Muluba Delix allez comment les c'était sabe alinga ko sayo fe na bokele moto ngabi aloba comment nani o c'est là zana loba comment na babenga la marraine la ngabi la marraine deni o la marraine suki tatou abeti na nini na moina ngabi o yo sayo o ezangai na tel ngabi donc o lokaka o na lokaka tout ça bandoki ngabi okay boloka nani o to lokana mbayi nanga ngabi na mbayi na o ngabi so boloka asunna nani o to lokana mbayi nanga na mobala Karine Mokonzi
mobali Karine Mokonzi abala ote mobali ne moko boye bakabaucho kabona na mobali ne bakaucho kabona iye pas na sorcellerie o ngabi ko monene ale mamo suko ale bi ote yo mo ya koloba ngabi natali ngabi yo mo ya koloba apesinga ko mone mo bando beta mambo ni ngabi zela to yeba ale yo la mani songa loba mobali ne ko mone poli azonga ko mo ndo kisonga akosa o mona so tuni kombo akomo hoizoni siko po ai akosa ai na bina na tante na bengani na bengi ngabi yo la mani loba ko mone yo mutobe olubi olokana apesinga kombo na ya mwana na bango sugi a riereta sugi mama riereta so aza papa ya riereta sugi loni mwana bitiso Karine za mwana moka a riereta so a rieta sugi lo monde ngona papa na sugi ville bakomo mo ba ndingona biza na koma yangote voilà tellement na Karine ko mwana ngabi bo okay aza papa nani o babota ne mwana sugi a rieta ngabi o basa ensemble o te bakaboni siko tango na yo kufanda siko na yo comprendre que po obwe ba na tanga sorcellerie eza façon moko ba se multiplier nande bazo mientu jour na autant que ça sorcellerie bo comprendre mamo bele donc bazo se multiplier liboso na pour ba sisser énergie na bino elo na za focaliser sur na bino na focaliser na bino ba peuple batu nyonso na kanga wana ba sorcier nyonso na o baza liboso na bino pourquoi nazo tanga bango na o dévoiler bango nazo exposer bango eza po ba sisser bino énergie omoni makambo nyonso o bomona bozo envier bango eza bazo sisser bino nde énergie. Voilà, de retour la famille, de retour kande tolobaka biloko kitoko e umela kanangote bande konanga un dossier yangoyo kandenge bauti kolanda prophétie oyo e wuti kobima concernant de konabiso comédienne nabiso Priska Kanushipi kenon ndenge za boy Priska bakangi endoki bande konanga na bandi embele abatu balandaki émission ona sala lobby pona mama Kalunga ezo sala pasi pe mawa ndeko na biso oyo kombo na ye eza papi le message soki bokomika na Facebook papi le message nde page na ye bandeko nanga azoya na bamakambo moko ya somme pas possible à la famille donc ye ndenga za wana musala na ye ezaka kokanga ka bandoki na ebite yango bandoki azokanga ka eza bandoki ya solo to bandoki ya lokuta e olekelanga parce que selon lui ba comédien nyonso baza bandoki akangi ba comédien nyonso bandeko nanga bandoki selon lui akangi penza ba comédien nyonso to lobaka ba comédien nyonso bandoki asi akangi mama Kalunga akangi vie de loin asi akangi ba Priska bandeko nanga eza ka pasi asi akangi ba Barcelone Naomi wana nyonso ezaka koya kobebisela baninga ba réputation kobebisela penza baninga ba réputation c'est qui n'est pas bien. Et au sala pasi penza pe mawa yango bandeko nanga ya ba comédien na sengi na bino en tout cas ba makambo so bokotika ngo ezaka bino moko parce que babiloko abongo eza obebisela mutu réputation. Imaginez ba Priska Kanushipi lelo oya za na mwana babiloko abongo un jour mwana na yake ndo yokango en plus biso toza ba africain na kibiso ba bantu bandeko nanga il y a de ces personnes au bandimela kapenza kindoki au mona ka ndenge ayokaki message oh c'est vrai yango vi nanga ezobonga te mama nanga zandoki papa nanga zandoki eza bien te soki oza na ba prophétie ta soki okangi mutu ndoki est-ce que ba makambo wana ba prophétie wana il faut ya nango kala ba réseaux sociaux il faut ya komema ngo kala ba réseaux sociaux ezo sala pasi penza pe mawa na sepelaki penza makasi na réaction à Barcelone asilikaki Barcelone atombokaki mais au-delà kotomboka mutu abongo ezalaka toujours malamu bokende na ye justice comme ça na justice wana alakisa kindoki oyo akangi bino toyebi ke l'état yebaka kindoki te soki oza na ba preuve ya kindoki te yo mutu okokota prison ezalaka bongo hein la famille Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi
15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. ezosalaka pasi na Congo na biso tellement que na Congo na biso mutu nyonso azaka na besoin ya visibilité. Mutu nyonso na Congo na biso azaka na posa yepe batala ye. Yepe kombo na yo eyokama. Yepe kombo na yo elobama. Mais la plupart des gens tobosa na kake. Il y a de ces personnes qui font la lelo ata ba compte ba YouTube combien soki nzamba loba na yo te ko kozala un jour muto ko yeba na nzela ba réseaux sociaux ba kotika la ko yeba te. Il y a de ces personnes auto yeba bango na nzela ya internet te to na réseaux sociaux te to yeba bango parce que ta ya nzambe ekokaki ngonga nzambe ekokaki yango yaki ko sala ke nzambe ye moko asala bikamo to yeko yeba batu mosusu zalaka bongo. Mais si tu mosusu soki amoni pendant des années neti ndeko na biso au papier les messages afongola page na ya Facebook depuis soki 2018 ti lelo batu batikala koyeba ete sikoyo comme alingi attirer attention ya batu akomi kokangaka batu bandoki pour que batu bayeba ye et surtout akoti na nini alobi soki na koti na domaine oyo facilement batu bakoyeba.